Vrai ou faux, Koffi Olomide profita kana mama si parce que ye moko ye nzoka nda tanga na ba commentaire et Koffi Olomide a commis analyste totolo bandini parce que a commis penza mokonzi analyse bandiko na ngai to sala analyse ngana bino po aye vraiment ko décortiquer affaire ya I am strong auto mona kinga na bino eningisa ki réseaux sociaux mais apparemment vient na biso à côté na ye à côté na ye et likolo na ngoto ko comprendre parce que Koffi Olomide a mieux placé à ko répondre ka ba ami toloba ya sindi le cœur oyo bazala na bango oh aime sous sérieux na ba Christiaka sindi le cœur et les lots va changer dans bango ba de côté ba commencer la nzambe et est-ce qu'elle a mieux placé à répondre bango les lots na 2024 voilà tout ça l'analyse na bino mbote na balandi nyonso la grande découverte TV pour s'abonner pour liker pour partager vraiment un grand merci na ba nyonso ba ko s'abonner ba ko liker ba ko partager ba nyonso ba ko tindela biso ba conseil na bango ba remarque en tout cas ça la biso super bien. Bana mama tolali tola moki tomoni pa paroles ake Kinshasa et kanenge ezalaka système matalana eza pa bastar na biso bastar balinga matalana olinga te surtout Koffi Olomide bato balobi amour na ye asalaka na sindi le cœur ezalaka bolingo ya matalana wana nga te so boki na bacommentaire na bapage na ye yango bamelomane na ye balobaka bakofifile na ye balobaka parce que ba vrai Koffi baza ba faux Koffi pe bazali et bato bako déclarer à tout moment babi balembi bolingo Koffi Olomide na sindi za matalana et likolo nango balobi bango bayebi comme ndenga zalaka chanteuse mais qui madame wana si réellement za madame basalango en cachette basalango na kati ya ndako na bango et no ba yakolakisaka bango bana bezo bayoka banzembo no batalaka bamona bango eki ezongi et njoka Koffi Olomide nyonso wana atangaka likolo nango ye moko madame la chanteuse njoka na informaka mise les chanteurs Koffi Olomide ki eza na bato badragaga ye na réseaux sociaux eza na bato oyo basepelaka na ye batindelaki ba message bakomelaka ye et Koffi na part na ye atali bato nzoka nde badragaka onga na bino toyebi Koffi Olomide kote ya makambo ya mwasi asalaka alingaka kutu te mais nga na bino toyebi tomona vie na biso asala yango toyebi mboto boyi te bazalaka ba femme mariée te et tout oya sala papa danseuse na nga na bino tomona mikolo kutu na moni bazongiseli biso yango na TikTok est-ce que oya sala eza malamu et puis likolo nango abosani mwasi nyonso oyo aza mwasi aza kitoko aza belle oyo aza mwasi aza na kibo mwasi okito mata azalaka toujours dragué et pas mibali azalaka toujours dragué pas mibali ata azokende wenze azokende mosala azokende place oyo amso azokende amati transport to aotambola surtout soki aza ye moko mosuku toza na mobali na yo me baofino liso mwasi oyo aza nano na chance ebele mwasi oyo aza nano na kibo mwasi oyo aza kitoko wi bamosusu bayaka kaka mpona odéranger kosakanela etu mais vi ke Koffi Olomide aza star ya mboka e moto akozala na ye vi ke ye pa atumbolaka bato mingi tokita tomata ozalaka atante et c'est à ye mena moto wana fo azala ferme oui mais lelo Koffi Olomide akoloba na biso oyo akoloba na otshela bino audio boyoka na première partie ya oyo ya lobby c'est kodraguer sindi le cœur oyo ba tiktokers ba kodraguer bango tolanda bandeko na nga nde tozonga juste après ba commentaire na bino na ba like na bino ke ça biso bien merci beaucoup tolanda
na TikTok alembi batu mebaya na TikTok to non mutu wana zo profiter na yo boye na boye ozo sala soki ndenge batata bamama na bamomi na bina bapale na basheri na bino bosali bawoni bamomi na bina pale na bamakamu na bino balambela bino te bayimela bino te momi bayimba baorgam baorgam bino bawo yo bayimela ko na orgam ozo soki 2 millions botele bina ka momi ya kofi na TikTok momi la tsanga bani o yimki boye mutu ala ke boye bino boye bazo komela na TikTok ba moye te yimoye siko omoni ke siko ba master sindi ba halit o mazo yimba ni pa ona uta boso bango bakomisa bango pe basindi les grands moupao eza pasi eza mawa menga na singaka fort siko tokoloba ni kozala les grands moupao eza charge eza oyoka yango ndeni na mapeka Islander oyi tipona Islander les derniers o bakokata bakosatuma okufa te obo okomela momi na TikTok sali mon anniversaire si vous avez pas mon anniversaire il est bon anniversaire on a mon pas ba igolo télé ba sasu ba to comme na mois des anniversaires oh il passe na ya ramabe kala tete o ka delpio appelle papa ah voilà bana mama botko yo ka yimoko mopa onenga lobi toki na côté ya ba camarade o bazalaka soit disa ba camarade ya sinji mutura mutaza na chemin na ye oyo atrasa o nzamba atrasela ye ce n'est pas dit soki sinji akutana na akenda osala pa patron moko boye et après abotola libala bato nde akoki kozala tolobaki aza na chance non aza na chance te eza chance te ye soki apona nzela wana lelo akoma madame ya patron mais eza na mutu mosusu apona na ye nzela wana te mutu mosusu apona na ye azala kaka mwana mosala lokwa Chimene Folo o lelo azosala pa Fally Ipupa nzela na ye destin na ye mosusu ezalaki ka ye fo azala mwana mosala epai ya Fally e aluka molongani na ye moko eza te oyo nyonso réseaux sociaux ke lobelaka ntongo midi pokwa Chimene Folo ye alandi nzela wana emsu destin na eza yango wana tolongwe pa Chimene Folo toke pa MJ30 emsusu ye estanga mara bongo ke mwana oyo papa na bango viki azalaka pasteur abandaki kosambela mingi mpona mwana ye achange bana viki bayokaka te mwana alandaki nzela miziki ya nzambe asutuka boye apengwi e soki tolandi mpe bien emsusu moto apengwisaki ezalaki kaka camarade na ye wana camarade esisi kaka moto emsusu apengwisaki asalaki alanda nzela wana atengama parce que biso toyebaka bango banda koyemba pa Cool Matope soki wasa bazalaka pa wasa baoyemba pa Cool Matope tosutuka boye bakenda oyemba bakenda otya bakere pa vie na biso mopao elongwe wana bakere wana ebongwana okoto atikala pa mopao okuna akenda pa mama tsala mwana Chimene azalaka neka soki babengi ye mosusu ake ayembi siko mutura mutapona nzela na ye nzela ya mama si emonani ke ye akenda pa mopao atravaille asanjoli mama alia comme première dame grand prêtre mère oza bolingo grand prêtre mère ayemba banzimbo wana nyonso asanjola badidistone ayembela biso baikia biso tozalaka subulu tokoyeba teke ikia oyo bakoyemba en tout cas eza ye moko fi ya quartier aye koyembela biso bamombone nzoka ndawanda komela miliki mpona patience miliki ekitisaka ye motema mpona patience ekoba toujours elelo madame emoninga akenda na ye pa mama tyala mwana asala so olandi banini comment on appelle ça batémoignage o MJ30 asala omonaki bafi wana bavi mpe bazalaki nango eza vi moko ya kitoko te atémoigna na ndenge moke te elelo bravo achange na ye destin akoma na ye kosalela nzambe mabe eza wapi
Tawana barando izalaka pona nini oyaka koloba te na makambo yango ya boyeke bakamane mosusu bazwa pe mibali na bango batia bango na bandako. Qu'est-ce qui prouve que Meje 30 ndenge aza wana kotikala kobala te? Qu'est-ce qui prouve que bakamane mosusu bakotikala pe kobala te? E bolingo oyo vie na biso azolakise na kati ya ndako wana na miniti oyo bolingo oyo bafani bakoloba ya matalana. Est-ce que eza solo question tokotuna kaka yango wana? Est-ce que bolingo wana tokomona ta azuli biso danseuse moko remplacer na place na ye po baloba nini? Oloni zelo kobuka zelo, oloni libango kobuka libanga la famille. Parce que si dit le cas, oui, tout le monde minga, ça la bien, ça la biso banzimbo bien. Mais pour dire vrai, alonande na maba, alonande libanga. Alors il peut faut abuka libanga un jour. Tout se paye ici, bah oui, haucho yembangoti. Oui, haucho yembango. Et bravo, wenha, date de Jézawane 2025, concert à Kafu Kafu. Donc pour dire que Kofi a commis le quoi porte-parole ya mama si. A commis quoi ko loba na place na ye. A commis quoi ko répondre ba ami ya mama si oyo ba chrétien kae à l'époque. Il y a 2024 nda ko moya loba. Vraiment c'est la honte. Ba fanatique ba leli. Ce boki na ba commentaire ozo mona ki mabeza. Est-ce qu'ils alaka makambo to komona lelo et pas maman ali atikala osala ngo jamais bolingo ka keleki ndelo ukoma vraiment bandeko bo s'abonner bo like to kolanda lisusu analyse wa utuko sana I am strong video asali pona I am strong biso moto to mona ki I am strong ala fi oyo asala ki clip na mama si. Mais sinon Koffi Olomide pour na kaka clip wana yango bakosela ki makambo. Mais est-ce que I am strong nyonso oyo bimaki bat bakosela ki makambo to ezalaki ya solo to landa non ba parole nde tozonga après. Alors Anita Mswahili na pese mbote la Armstrong na pese mbote ya tout Anita je t'envoie des forces car Anita poste la clip à mamas. Comme donc ça dit autant ne battre les mélailles c'est les Congo o ba bombela mama si ba ke nango pana nyo soka ka po ça l'équipe à mama si mais beaucoup comme moi on a pas moi nzama salebi no rien oh avec moi c'est bon ça moi si alors moi c'est bon ah zandumba ça moi si ouais tant que bo bali tant va faut vivre il faut vivre attends moi à terme na balabala te prostitution na Pigalle na Saint-Denis te siko nabi grand bien ça le ba voilà bandeko na ngabino mo botu ko yoka vient abiso mon pa o kaka ye donc bordire ko betama en désordre na télé-réalité o basalaki mon pa wane ko lakisa biso ki I am strong et la jalousie pour akena ko sala clip ya mama si. Moi je ne pense pas. Pourquoi n'indimité? Parce que makambo to mona ki na ba vidéo ça n'a rien à voir na clip ya mama si. Déjà yé moko I am strong aiki ko betela biso solo soi-disant ezalaki vengeance. Yango esalaki que alinga beauté image. Et makambo vient na biso koloba ça n'a rien à voir. Oui aza mwasi nyonso azaka ndumba, mais quel genre ya kindumba? Il y a des kindumba et des kindumba et il y a vengeance et des vengeances. Oyo biso to mona ki wana to ebite to benga ngoni. En tout cas nga na ya ko sala même pas na liste yango parce que genre vengeance wana non na mona nga yango te. Non na mona te. Tango za mwasi kitoko fo yeba ninga ko se respecter. Surtout oyebi ki mobali ya bato eza ba principe o eza na Bible. Mwasi ya mutu kolinga te mobali ya mutu kolinga te. Alors atako to vengeance ko ba vengeance mso osali eza te salaika ya wana fo olinga mobali ya bato. Question mark. Karine pe kuna tuti bordi kuna. Asepeli te vieninga koteli I am strong. Vraiment analyse o ya I am strong via sali. En tout cas personnellement na munyango eza ata na sens te. Mabe soki eza tolobaki eza mabe malamu soki eza tolobaki eza malamu.
ezate mabe tokomisa yango malamu. Donc c'est un peu ça et voilà bandeko na ngai bo s'abonner bo like bo commenter o nga na lobi te bino bo compléter et ko sala biso bien. Voilà, bisous.